na bandi on a bandeli pour olbina makambo est important donc oh ngana olba est important tandis que est important parce que baninga lelo baza se retrouver nulle part misusu bazo telingana misusu bazo souffrir misusu bakekoluka ba groupe misusu misusu bakomolo ba mabe pona yo gigola yo ne mutoza wana balobi ndenge otambolaka lokwa mutu mo oyo okesa grand frère na ngai osaka nokei na éviter pour comprendre sikoyo ndenge aseki donc akufi na koseka po vérité nde na bien yo expliquer le mot expliquer kana yoka. Moi d'abord dans le monde comme on est là dans ce monde ici nous avons deux types de genres de gens. Les dénominateurs et les dominés. Voilà. Donc soit yom tozo dominé, soit bao dominé. Yom toro pour la place au rosa là. Donc biso to amutu na mukilati. Moi je suis pas fait pour être un gentil tout le temps. Non. Encore plus sourd. OK, c'est pas grand frère. Nous avons gentil. Non, écoute-moi. Tozo on a été parce que oh yo zo ngo échappé wana. Na échappé na zolo ba clair. Nga ta ko mba échappé até. Na binde yo olongoli baninga. Na bi échappé en français. Ah, en français. Ah OK. Na bi boye. Tant on a beta Zénith de Paris na fait rigola. Batu muso zolo ba lelo o ba uta ko longwa. So ba longwa ki bazaki te. Bazaki te. Tant to beta Élysée Montmartre bana poto ba ebi. Nicodème azaki te. Te yoka. To beta Chikito azaki te. Écoute-moi. Soki na ebege te osana émission pour na mamone ngana na tele ngana kima. Na bandi ona no bandeli bongo to koma siko na place na yo o yo zo ngana tu na yo po obwa ki pété. Yo kozela nzembo siko na bandi ona no po na bandi ona na ko luka Blaise créateur. O Blaise créateur pe na saki na moi loko moko boye. Mais fona solane ma mobimba. Mais na gigola na. Ta polémique hein. Ngani nga polémique ngani vérité. Comme ta polémique. Vérité nde bomaka comme nga babenganga moto na vérité. Bon, vérité o nga na koyebisa yo eza boye. Bon, omoni na groupe net ozaka boye. Tango yo okuta artiste na patron na groupe na ye. Tango yo intégré groupe. Donc normalement nde eza boye tango yo intégré groupe. Donc jour où yo yaki okuta faire rigola zaki faire rigola. Na jour où yo longwa okuta faire rigola zaka toujours faire rigola. Donc exactement non po yo oyaki olongwe par exemple un jour gian ngolo bateka oza éternel pas faire rigola non. Un jour yaki age poussani peut-être na roza en ambition mususu na sala peut-être genre musique mususu olongwe pe obano chrétien pe faire. Te na ko bateka na roza éternel na faire rigola non largement. Mais il y aura un temps où ils vont se sentir que non. Si on a se propulser dans ma susu, bien sûr, on sala ngombe ngelo bateke mutu muta olongoli sanga non. Muta mutaza na ambition na batu musu bayaka groupe pour asala tremplin et puis akene place mususu. Batu musu aye pona obeta musique pour venir pour les artistes pour na teke pour somba mutuka. Te pour somba ta mususu pour alinga ba momité. Musu obeta musique pour les avenir na ye, les vie na ye. Si na 75 ans on a chanteur. Donc je pense pas qu'il y a une musique pour na pototé. Donc pour na souligner côté ba question na yo. Donc mamba kolonga na ba groupe bandi leloté. Donc tout le monde donc parce que net na kombo na yo ndé bazo kena na kombo na yo sikoyo. Na kena kombo na nga. O nyo surtout ba longa na yo kakati. Ya mabeta ya succès ba opesa ngai. Succès pour grand frère na yo mouvement grand frère na. Yo mo pendo aux ans na kin en réalité oui que c'est pas vrai. Yo kotinga ndeni na. Parce que tous en na kint. Oya ka ba rap. Ozara na contact na Nicodème. Bon contact c'est trop dur mais peut-être baza bateau de travail qui na bango. Ceux tout le monde ani to c'est un petit coucou, moi salam banine main, to zo tenter parce que to travail placement souté. Bon bah na bango biso to à côté na biso to tikali toujours na base to bosser ya on monisco bora 3 minutes 4 minutes à 7 benebimi et ça avant goût et ngola sabiloko to lamba na album Meroya bana poto déjà donc partout d'accord